ya Hôtel Sultani River oyo ezwami na commune ya Kintambo yango nde servaki de cadre na ba leader ya ba communauté ebele oyo basanganaka na kati ya église de réveil du Congo oyo ekumbamaka na archi-évêque Eshibaya Mampia pour na préparer grande procession de prière interconfessionnelle oyo koyeba bongo kosalema mokolo samedi 1er mars 2025 oyo na esplanade ya palais du peuple na ngonga ya 8h pona kosambela surtout na situation ya parti Est République démocratique du Congo pe kimia ekota na mboka Congo pona libela bana nzambe bafani ya Kinshasa bisika nyonso tokozwama toyokani basali na nzambe ndenge bomoni na bilili ke mukolo ya le premier tokozala na esplanade ya palais du peuple kotalisa bumoko na biso lokola bana mboka kobelela nzambe koyemba banzembo kokumisa ye objectif intine ezali ete bitumba esila na mboka na biso kimia ezonga baoyo baokipe ba territoire na biso bazonga yangwana topesi mpe longonya na communauté internationale na ba décision nyonso bazui mais toza kusenga ete basalela yango ekopesa esengo makasi kimia ezala bumoko ezala buyokani ezala nzambe azwa lokumu le 1er mars eza mokolo ya samedi biso nyonso na palais du peuple tokutani. Sanction est tombée contre Rwanda, toyoka sanction est tombée contre ba commanditaire ya guerre, tout mon interdiction ya ba chat ya ba minerai na biso. Ozo mana catastrophe en Katimini, donc ezali ba retomber moko ya ba prière. Ngona biso bana ya nzambe nyonso tozo croire na nzambe. Lokola bokondi pe mobiksi, ozali nzambe likolo ya ba esprit, likolo ya ba esprit ya guerre ya rébellion ya bitumba. Botala ndenge bandeko na biso bazokufa na este. Yo mwana ya nzambe. Oyo ndimelaka nzambe ozo croire kovanda na ndako te le 1er mars ekozala samedi à partir ya 8h biso nyonso tokozala na esplanade ya palais du peuple pe na étendue ya palais du peuple na esplanade ya triomphale pour na kolakisa na monde entier que nous disons non contre cette guerre qui nous est imposée pour na kokabola mboka na biso. Voilà le message nazalaki nango yango wana. Kombo na ngai évangéliste Guy d'ailleurs naza évêque régional ya ville province ya Kinshasa ya église ya réveil ya Congo. Mwana Congo Kinshasa yeba kanga samedi 1er mars oyo na ngonga ya 8h juste bino nyonso bozala na esplanade ya palais du peuple pona ko évoquer nzamba lola ayanola surtout pour la situation ya Est République. Yes!